Maman il est à Nitu, na pesi bino ba mbote. Eh boy ma vie pour wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bino bande konanga, est-ce que boza malamu boni santé na bino bande konanga bye bangai. Bye oyo balinga ka maman il est à Nitu. Boni bino boza malamu. Bolamu ki bien. Wa bino mamili tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela ki mia ezali et vous de votre côté c'est comment? Alors, faites-moi savoir si vous allez bien. Ceux qui bosa bien. Ceux qui bosa malamu. Ceux qui bolamu ki malamu. Bolamu ki na kimia. Bon, comme elle a été. Maman Eliani tout va bien par la grâce de Dieu. Et que ça la nge sengo. Parce que. Nga la linga mi. Kwe ba ke ba iba nga iba o ba linga nga baza. Malamu. Ok? Ah. Là, mais un jus. Voilà. Bienvenue dans votre émission. Préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage. Ezali émission Oyo. Été ya kabandeko o na bakoti na ndaka mabala te. Préparons-nous pour le mariage. Ezali émission Oyo été ya kamemba Oyo baza déjà na kati ya ndako ya mabala. Nalobaka toujours que émission ngeza pona ko bebisa te kasi ezaka nde pona ko bongisa. Eloko na yeto solo la tongo ya lelo boyebi ki ba famille eza na ba polygamie eza ebele. Beza na bande ko mingi ba botami na ba famille ya polygamie. Ba papa ya biso mingi bazaka ba polygame. Mutu moko aponaka papa na ye na mokili azate, mutu moko aponaka mama na mokili azate, mutu abota makaka, mwana abota makaka na baboti oyo Nzambe abungiselaki. Lobi na bimaki mukie, ka ndenge na bimaka boye bandeko nanga, emeki na transport en commun. Na komi na gare moko boye, ya train, na gare wana, nakuti koswana bandeko mibale baza koswana. Bandeko baza koswana bazali yaya na leki. Yaya na leki oyo babota mina papa moko kasi mama moko te. Bakutani na gare ya train. Bango nyonso baza kozela train. Tango bamonani bango sope mbele bazaki ba accompagner. Donc, oyo, koto yazaki na camarade, oyo koto yazaki na camarade. Ba mbeli ba ya accompagner de celle quoi 4 femmes bakutani. Badeko. Mbwakela ebani nanu na mwasi ya na mwana premier bureau. Abwaki mbwakela. Mwana deuxième bureau pa tala bi boni ko ke bwakela nga mbwakela ya nini nango. Ya nini nango yo bwakela nga mbwakela. Nga zamba na hotel. Nga pele ki pemba na mama na bino te. Pourquoi tu m'en veux? Il fallait nde aussi likela nde papa. Papa o akendeki koluka mwasi mususu libanda. Boka nde likamwe banda ki papa na yo nde akendeki koluka mwasi mususu libanda. Ceux qui maman na capable ya ko gérer libala na ye, mobali na ye alingaki kozela ye mbanda te. Donc, ceux qui papa na yo ayaki kolinga mama na nga c'est parce que mama na azaki incapable yango wana papa na nga ya saki nini papa na yo kolinga mama na nga etumba e koswa na ebandi. Mwana deuxième bureau lobi oyebi ke yo lekisi o lekisi olinga ko finga biso pona deuxième bureau baboti bango mibale na premier bureau baza 6 yo bolinga ko finga biso surtout yo. O mona moto tina nga message ye kutwe mama na bango mama na bango kutwe mama bango libala mama biso mama biso soki beba eza pona mama bango tika lelo na biso en face yo tindela ngande maloba oliko bokela nga bambwakela na TikTok bokela nga bambwakela ba jeton yo kanisi bambwakela nonga na comprendre ngote na yebi bambwakela dango bien mais tika na lobela o lelo boy o moni soki mama no azaki penza mwasi ya mwasi penza o penza ke mwasi banga bazole mbanda te bazole ke mbanda parce que papa na yo amoni ki mama na zaki incompétente mama na yo avanda sa ke loko moko te mama na oyebiti ke papa na yo ke no linga mama na nga na bureau papa na yo alinga mama na nga na bureau mama na nga zo sala
Isika papa na kenda kolinga mama nanga. Ki bombanda ya baboti. Yo komisa ki bombanda na biso mbale. E koma kaka ko finga finganga. Ko finga finga biso era nyoso. Pona ni pop no boze bele. Pop so to aka mi bale. Yo fo bofi. Na yebisi bino. Ko swana. O na zobisa bino. Baza basi mikete ki bana mike bana plus de 50 ans. Ya mkolo. Ya mkolo déjà ana 60 ans. Ya mkolo ana 60. Sikoyo leki ana ba 50. Ya mkolo 60 leki ana ba 50. Babandi ko swana wana na yebisi bino batu bazotala bango. Batu bazotala. Nga pe na temika na ota ngabi na filmer na ngabi no te. Po boya bana mboka po na boyo kisaka ekolo soni me ekolo bana munoko nde na koloba. Na ko filmer bino te me na koloba ka na munoko. Sikoyo na ko swana na bango eloko oyo ezaki vraiment kitoko te na ko swana na bango mibale. Et arrive à battre basona, oui. Kosona ya normal, battre basona ka. Ba dispute ezanga raté. Po toi na mokili nzambe. Toi na msa moyo oyo makambo ezaka nango kaka. Mais eloko ezaki elengite na kosona na bango mibale. Ya mkolo ofinga likine ba insanité. Ya mkolo ofinga ya ozana ba 60 ans. Mais yoka na munoko na ya zoloba. Ya mama na yo. Oyoki na fingi yango ya sama kolo ya mama no nga mwana tanga mwana nga na kokate na ko prononcer mwana na munoko na ngai te mais naza ko expliquer bino nde ya mukolo azo finga leki na ye ya mama na yo ya sama kolo ya mama na yo na ya yo moko ya sama kolo ya yo moko leki alobi ofingi ngai ya mama na nga ya sa makolo ya mama na nga kasi sa makolo ya mama na nga yango botola mama na o libala ti boyoki ya mkolo afingi leki ya mama no ya sa makolo ya mama na yo na ya yo moko pe leki ya ebisa lobi ya sa makolo ya mama na nga yango botola mama na yo libala yango ozolela yango ozoka motema pasi. Donc, quand on a poto, bitumeza permis te batu babundaka te. Soki te, bitumba mo ngezala ya kosakana te. Donc, yaya wana zo finga ben sanité moko. Soka bandi ko finga ben sanité na munoko ne leki azo répondre na ben sanité tazo so seka na nzela bi omoni yo. Omoni ngo zo finga nga ben sanité no zoro ba wana. To bote mino papa moko metoza mama moko te. Éducation mama na yo. Moni mama na yo, éducation na ye yango pesa yo ko finga batu basama ko la ba mama na bango. Mais nga éducation mama na ngai, ezo permettre ngai te na finga sa makolo ya mama na yo, to na finga sa makolo na yo. Mais loko ka na koloba, oza mal éduqué, ozo éducation ya mabe ya mama na yo. Po mama no muta éduqué yo ba mo bimba bo 60 ans. Ozo finga nga o naza leki na yo naza mwana ya papa na yo to na makila moko kote botata me yo kando ozo finga nga ya mama na nga o finga nga se ya makola mama na ngai. Donc mama na yo mutala kisa yo finga batu bongo siko yo moko mama mobimba na 60 ans tango ozo finga nga sa makola mama na nga siko bana na o edika bango nini. Est-ce que bana bana bonne éducation ce qui yo mama na âge de 60 ans ozo finga mutu sa makolo mama na ye sa makolo mama yo poza na sa makolo wana oza pe nango mais bana na osko edike bango nini leki ake soupli lan lobi moni sa makolo mama na nga ebotola libala mama na yo sikoyo yo sa makolo na yo moko wana lokola eza mabe eza nkela ya salite yango etindaka mobali na sa nini akenda ape koluka libanda mama na nga na yebisi bino na cheka boyende mama bazo finga na ba finga na bazo finga na oya telemi moyeba bunda ezate ko finga na kaka ko finga na ko mena ko finga wana je vous dis que ya mukolo mutaza plus ko finga leki ba insanité mais leki azozungu seka na nzela abi ozo mon éducation nga éducation mama pesi ngai permettre nga te ils permettre te na finga sa makolo mama yo to na finga sa makolo permettre te mais oyo suku eza éducation ya mama na yo yango wana yo pe mama mobimba bona 60 mais yo kando ozo finga ba insanité c'est que bana na yo pe o lakisa bango ba finga yo wana bandeko na ngai
boye bake bana poto bayebi lingala bandeko bana poto basi bayeba nzoto ya mwasi na français eza nini po bayokaka ndenge bato bafingaka nzoto ya mwasi bana poto bapozaka bakestion eloko boye eza nini eloko boye elobi nini eloko boye elakisi nini ntango bofinganaka ofinga motu sa makola mama na yo mwana opose question eza nini ato répondre te bazo comprendre bayebi ke nzoto ya mwasi na lingala na français eza boye nzoto ya mobali na lingala na français eza boye pona nini pona bato baza na ba comportement ya kofingaka ba insanité bato bafingaka ba insanité na yebi te bandeko danga boyokaka ndenge nini bino mo boka lole mokilo te ntango obimisa ya mama na yo ozoyoka ngo ndenge nini epo oza mokolo ozofinga motu ya mama oza mokolo oza mwana mokete mwana mwasa na kesu plus loin abi mawa mingi ya pona yo tala ser en crise bato pe tango bamonaka ye pe kuna trésorière na église bazo bantuka ser na biso oyo mama ya biso oyo bazo respecte yo nzoka bayebi nde bizaleli na yo te mwa respect moke wana yo ozwaka respect wana moke ozwaka bapesaka mpo bayebi bizaleli na yo te soki bayebaka bizaleli na yo nde ata respect moke yo ozwaka te tala na age na yo ta makambo ozobimisa na monoko ta ya songi oyo leki ya bandi ta ya songi oyo akabola ba famille yo kanisi nga na bi makambo na yo te na bi makambo na yo très bien ya mo songi akabola ba famille akenda kobata manese m'église onde mutu malamu nzoka nyoka mutu mabe papa bota biso nga na podaki na bota mana papa oya boti biso te papa nde mutu aponaka mama ya bino abota bino papa nde aponaki mama na ngai abota ngai nga muna aponaki bango te yango nga na yo ki bombanda ngo ya nini tokowela nini bombanda ezaki nde ya baboti bombanda nde ya baboti papa pasa akufa na ye mama no aza na bamoy mama na nga aza na bamoy papa oyo alingaka bango mibale aza su na bamoy te asi akufa sikoyo problème nini yo na ngai okendo bundisa bambanda na yo te kendo luka bambanda na obundisa bango nga naza mbanda na yo te oyo okobundisa okuta ngai otindela tenanga maloba obwakela nga ba jeton ki bombanda yango ya ba parents na biso tina ba âge ya mkolo a déjà na 60 ans oza déjà na 60 ans ya mkolo oza déjà mama mkolo oza na bana oza na bakoko mais yo ke fingelo yo zo finga ngai yo ke fingelo zo finga bana na osiko edika bango nini o edika bana na yo nini soko zo finga bo bato na église babi trésorière maman trésorière bapesa ka pe respect oza pe proche ya mama pasteur loko oza trésorière oza pe proche ya mama pasteur proche ya ba diagonese bapesa pe respect na puisque osambela soko lo sambo na yo eza nini lo sambo na yo eza ya nzambe pesa nga nzambe sala boy comportement oyo yango ya muto asambelaka sikoyo muto bazaki ne kutu abali ko bisana bi mama yo peka muto provoquer ya moi si yango pe bo bande koti bobote na papa moko ti bobote na papa moko ya bande ba atabino moko ngamna kenda ko luka papa wana bota ngai te to bote na papa moko to za mama to sto komi mikolo ki bomba ndango ka tilelo tilelo kaka zuwa wana ya kibombanda ya baboti tilelo kaka ya mukolo bo déjà na 60 ans ngape na déjà na 50 ans papa pasa kufa ba mama bakoma mibange papa sa kufa tika pe basi yango yaye bakoma pe mibange yango yefo atumisaka nga nyonso amona ndeko na nga na nzela mbwakela amona nga mbwakela likamoni nango problème nini il faut que papa film bouton azaki na bon moy pour no beta ki papa te faut que papa tango na bon moy yo papa ko ndo linga libanda po ani tala soza mposa ko finga kendo luka bambana no finga bango oza mposa ko swana ke luka bambana na yo oswana ba onga na kambanda na ote naza mwana papa na omena mbanda na ote ki bombanda ba parents ki bombanda na biso te mutu mota pona mama obote to abonda papa obote mais heureusement nga bota me na mwasa maele na bota me na mama maele mama na nga edikenga bien mama na ngai edikanga iteke na finga ka bato mama na ngai edikanga jamais na finga sama kola mama muninga ningo finga sama kola mama na ngai yonga na yabisoka sema kola mama na ngai ngubo tola mama no libala po soki mama na kina sama kola malonga papa na ngai olinga mama na ngate ti papa na linga ki mama na nga po akuta ki sama kola mama na nga ezalaki bien yaki kitoko koleka ya mama na yo
yango nde motema pasi yango zuwa oyo yo oza nango menga na mbanda na yo te yango nanga biso bino bandeko biso bacongolaise toperde bavaleur na biso respect ya mwasi ya Kongo eza lisusu te lelo okomona mama mobimba azofinga mutu azofinga se ya makolo ya mutu azotala tate ke se ya makolo nga mpe nango finga nga mpe naza nango makambo ya soni oyo tokóma nango na mokolo ya lelo tokóma na makambo ya soni biso bacongolaise bavaleur esila biso bavaleur esila biso biso bacongolaise bana poto basi bayebi maloba na nyonso mabe bayebi yango deja bayebi ke soka babi li bayebi soka nango osika ndenge nini bayebi keze eloko boye bamama tomeka kochanger bato bachangeaka il y a que les animaux qui ne changent pas. Moto faut ça révision ya vie na yo. C'est la bilan ya journée avant ko ta na pongo lala. Avant poser Bible osambela okanisi na journée lelo nga na sali nini. Mabeni ni oyo nga na sali. Ba mabe mosusu okosenga ngo bolimbi c'est pas nzambe te. Faut senga bolimbi c'est pas ya moto yo sala ki mabe. Osengi bolimbi c'est pas ya moto yo sala ki mabe. Osenga bolimbi c'est pas nzambe te. Moto yo sala ki mabe na fa limbi so avant nzambe asa nini. Avant nzambe limbi sa yo. Bako finga finga ukomona ba mama de gauche à d'autres koswana ukuta bande kona train koswana ukuta bande kona na zandu bazo swana na château rouge koswana château d'eau koswana ba musubi tumba kosimbana na nzoto kokata na ba Juliette eza milimo moko mabe bande ko eza malamu te ba mama eza bien te eza na bana musubi baza ko reproduire ka o ba parents na bango baza ko sala malgré bango nyo surtout te me ba musubi baza bongo omona ka muno opena muno ka mama na ete openza landa muno ka mama na ye omona penza olanda penza démarche mama na ye bana balanda ka makambo ba parents o eza ya bien non o eza ya mabeza malamu te bande konanga et puis muno ko efinga ka babi muno ko epambola ke ko finga te ko sala masumu te muno ko efinga keza malamu te soki mbo vandi biki na finga ka batu ba insanité na finga batu makambo mabe fo yo mo ka soni fo yo mo vanda o se corriger oba pourquoi na finga ka batu makambo mabe boy pourquoi ba insanité fi makana muno ko na ngai pourquoi yo mo ko ngo kilote o ka ngo soni te na ko finga ka ba mama ti mo ko lo ya ko finga penzo ta mama bokilo na yo mukolo ezali ko finga nzota mama bokilo na yo pona nini tel meza habitude na yo mesana mukolo eza oya ko finga nzota bokilo ya nani ya mama na yo ya bokilo na yo eza malamu te bandeko to meka ko changer bizali ya mabe Bible ne demeurez pas dans le mal et bino bato bomona ka bato ba fingaka obi ba injure ezali ezali bato ba finga bato ba faible. Les injures, ce sont les armes de faible. Ce que vous finga mutoza faible. Mutoza un esprit a finga ate. Ba injure eza ba arme ba faible, ba lâche. Bo limbi sarane na bi ba lâche, mais ba lâche ne ba finga bato. Ba intelo ba finga ate. Bato ba lâche, ba onde ba finga ka ba insanité, ce sont des lâches. Bato ba finga ka bato, ba zanga pudeur, ba lâche. Ba faible. Injure eza vraiment arme ya ba faible ba onde ba finga bato eza bien te ma finga mo mutu muso ba ngara matata ngana matata te oza matata te wa faible eza faiblesse ce n'est pas bien tomeka ko changer tomeka vraiment ko changer. Mutu nyo so vanda mitala nga la finga bato soko fingi mutu kasete ke mutu abetelo maboko beso tuti tolo ke na matata babetelo maboko ozala matata te komo nango ni 2 mètres carrés cimetière na lola kuna mutu ke tolo na lola ke nga na matata azate et surtout bato baso na étiquette ya losambo nga na sambelaka bato so ba na étiquette ya losambo wana bangonde bazaka suma kambu mabe makasi ba hypocrite na miso ya bato kolakisa ke nasambelaka naza mutu malamu naza boenzoka kati na ye yango te kati eza lokola ya nyoka to bongo la bizaleli ba mama to changer baptême, anniversaire et tout autre événement, un service culinaire,
la cuisine africaine et universelle, le Bokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balami Lelo, Bolika Kalelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence caca. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà, moutine surtout à kota kati na ye, moutine surtout à mitala, moutine surtout à la comportement na ye ezalaka ndenge nini. Moutine surtout vraiment mitala comportement na yo ezalaka ndenge nini. Est-ce que oza muto ofingaka, toza muto ofingaka te? Pona lelo, soko oza muto ofingaka, bongo ma changer, ma finga ezali arme ya ba faible. Muto matata ba yebeki na kofinga te. Eza arme ya ba faible. Muto alinga bitumba ba bengi voyou. Pona lelo to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamkalu sakumuna. Nzamba ni meshana bana betu. Bon, c'était votre deuxième maman Eliane Nitou. Autrement dit, Kimakian Kaka. Autre chose. Bisous bye. Mouah.